Bonsoir la Chine, bonsoir bana membre, bonsoir ba maman autorité, bonsoir maman na Mokondi de London City, bonsoir maman Norvège, bonsoir Aimé la Donna de Nantes, bonsoir Souza Maba de London City, bonsoir maman Yvette Matondo, bonsoir maman Choupette Officiel TV, bonsoir maman Carla Lozolo, bonsoir maman Fololo Folo la Canadienne, bonsoir maman la Diva Ladi, bonsoir maman Solange Poutundo Yaya, bonsoir maman Odette de London City. Bonsoir Nabino Nyonso Bolimbisanga Bozebele, bonsoir maman Belgique 4, bonsoir mamami Bokungu, ma belle-sœur. Bonsoir Aurélie Bob, ma belle-sœur de Brazzaville. Nazana ba belle-sœur rebelle na Congo Brazzaville. Bonsoir maman Scolatique de Brazzaville, ma belle-sœur encore. En tout cas la Chine Bolimbisanga na sali vidéo pour na senga bas esquisse na bino nyonso la Chine mobimba bana membre ba maman autorité na ba ope baza ba chinois te Bolimbisanga na 8 ans ya kosala émission lelote parce que tala kaka nazalaki na bakoko bakeka sikoyo moyen na sala émission ezate. En tout cas bolimbisi bakoko d'abord, après il fallait qu'on s'occupe na bango yango wana. Après pe na bosani mwana nga adoptive te Karine Mokonzi la baron na bosani yote ba bonsoir na yo bisika yo zali na papa tigre bozala bien na yebi ke batu bazoloba na yebi ke batu baosala bino ba stress na yebi ke ba ko inventer nyonso o ba inventate o nyonso ba loba basi ba loba mais siko ba ko inventer mususu même so ba lobi ke yo zo forcer bolingo ce n'est pas grave. Même so ba loba ke papa tigre zo like c'est longi parce que alingi yote ce n'est pas grave. Yo yebi ye pa yebi mutu na mutazana bolingo ne façon ndenge ni na kumbelaka et o nyonso ba ko loba o nyonso ba ko publier, ce n'est pas grave. Tous les critiques basi baloba, tous les mafinga basi bafinga. Donc ezate le londe ekosala bato mitema pasi ou ekosala nini eza mawaka po congolais azana ndoki azana motema mabe. Congolais alingaka resita muninga te, alingaka toujours muninga azala na se na ye babetela bato bazwaka balingaka baninga babetela bao maboko mais sikoyo so bato misusu bazwi balingaka te. Donc eza bongo de toute façon tosito lobi tosito fingi toko finga kaka babando bimisa kaka même so to fingi te babando bimisa kaka. Donc ka bisonde to ko sala tout poto to yeba ndenge nini ya ko marcher na bandoki wana. Bandoki bazali partout dans le monde. O nyonso aza ayebi ke Karine aza na succès ndoki nyonso na kwe nyonso mokili mobimba bazali bao balinga bamatisa ye bazali bao pe balinga bakitisa ye bazali. Donc sikoyo nde biso tosala kaka musala na biso envers Karine Mokondi totika kolanda makambo nyonso baolanda wana mais tokolanda ya solo parce que toza bato esalaka pe pasi bolimbisa ayaya telefone elinga ekweya esalaka pasi so bazo critiquer mwana yo matin midi soir et salaka pasi soki bazoloba makambo ya mabe oyebi ke mwana yo aza na makambo wana te mais nzambe vérité tout eza na nzambe. Baloba na ye ke papa Feli Tigre alingi ye te ce n'est pas grave. Baloba na ye ke Tigre azoyoka soni parce que eza mwasi abongi na ye te ce n'est pas grave. De toute façon na vie ya Karine babandolo baka makambo ezolekela nga pe ekolekelaka nga te. C'est normal toyoka pasi parce que bazo inventer makambo soki ezalaka vraiment makambo balobaka ezalaka ya solo. Ah là 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 là, elinga ezala trop grave. Mais la Chine on est ensemble, toza ensemble, toza wana te to bese maboko, toza wana te po tokitisa maboko na biso to croiser ba makolo na maboko non. Ndenge tolobaki
mais la Chine namoni vote bao nyonso bavotaki soki bokoki ko partager lisusu makambo ya vote ya Karine esili eza 2 semaines esili nanu te bokanisa te ke esili la Chine toyoka pe acoustique mémorial toyoka ngo lisusu en même temps ozolamba en même temps ozosala mosala bato baza na bavoiture eza na bavoiture ya malonga boyoka ngo pardon boyoka botie YouTube na telefone na bino allez envoyer acoustique mémorial ya Karine na kati ya Bluetooth bozo yoka ngo s'il vous plaît bo salango pona bolingo ya Karine bomoni tokomi butu et comme tard soki ezalaki tard te so bako na nga bakende esikote na na sala émission ba onde tokoma ekosilisa yango mais ce n'est pas grave tout ko attraper yango lobby toko sala émission lobby y a pas de souci et eza trop gravité mais franchement en tout cas bolimbisanga makelele eza comme nazosa na balcon ba voisin baza ba côté wana nazosa moi makelele il fait tellement beau moi mon pépé moko ezoya donc voilà moi mon pépé ezoya ezosala bien na sima ezomema moi kimia en esprit mu peut pas boyer au vandi au se concentrer aux kanisa nini lobi eza musala lobi lundi en tout cas ba bon lundi ba bonne semaine na bino début de la semaine vous allez bien ba osala bosala ba kosala te bozala pe na ndako botia ba acoustique ya Karine bobosa nango te et o nyonso ba koloba baloba mais toza na kapona o défendre ye et na kosunga ye na kopesa ba conseil moto azana besoin pesa Karine conseil bosali les voice botindele na WhatsApp na ye bozana numéro na ye ezala caché te eza ya polele tout éviter kokomaka tout le temps na ba commentaire boye eza pe vraiment pas bien surtout so et boyebi Karine soki botindela ka souvent ba message ça sert à rien soki azo sala live bo profita ka bolobaka makambo c'est vrai ye atalaka ba commentaire wana te mais biso bato to suivre ka ye to lobelaka ye to talaka ba commentaire wana c'est pas propre pona ye pona bato bazotala wana net biso to yaka mitema prezo sala pasi en tout cas ko sala très attention merci na bino nyonso ba soutenir ka meilleure fashion de notre officiel et en tout cas na ba pe ba ina ka meilleure fashion de Nantes ce n'est pas grave eza mokili tanga ma mutu nyonso ko linga ote ba misuba ko linga ba misuba ko boya yo mais eza vraiment esengo bozala toujours wana pona Karine parce que ceux qui lelo même fashion nazo yokana partout dans le monde parce que eza grâce à Karine parce que mukolo nga pe na kotika kolobela Karine lem soupe même fashion na osala ka lokola mulinga mu pepe meminga donc voilà la Chine nazana fier na bino bana membre ba mama autorité mutu amokili azanga mabe na ete mais mabe totiango tobwaka ngo tozwa malamu totia liboso po mokili etambola bien po tokoka pe ko travailler bien bozwa mabe na nga bobwaka ngo nga pe nazwa mabe na bino na bwaka nga nazwa malamu na bino na tiango na chaîne bino pe bozwa malamu na nga bo tiango na chaîne po to travailler ensemble merci vraiment la Chine toza na kapo to luka solution pour na Karine akomati neloko ya linga sala na vie na ye merci la Chine na pesi bino ba bonne soirée vraiment et mabota na bino nyonso nza esprit ya Nzambe za na kati na bino ba ange ba multiplier na bana na bakoko et puis Karine Mokonzi zalaka ndengo za wana ba critique to yebi ezali mais yo moko yebi nengo gérera bango
oyo nde oza chef na bango géraka bango, c'est ça que bazo salo ba jalousie wana. Mais yo moko oyebi oyo salaka na osalaka te. Et oyo salaka yo moko yebi, oyo pe yo salaka te yo moko yebi, oyo salaka nzamba yebi, oyo pe yo salaka te nzamba yebi. Donc mutu ako juge ka nzambe. Biso tozanaka toloba bilobela mais vérité eza na nzambe. Continuez bozalaka bien na papa Feli Tigre Noir, malgré maman Charlotte alingi tolobaka Tigre Noir te parce que c'est vrai ba kombo musu ba prénom musu ememelaka bato malheur et ça la bien te. Tout tiara ba prénom na lo yenge mais des fois ça porte malheur. Vraiment papa Feli oyoka tout parce que au côté na vie à Karine ya star. Okoyoka tout papa mais soko lingi Karine la kisa bolingo wana vraiment na miso bato ya vrai. La kisa ngo penza bao bazotia bolingo wana tembe ba koma na soni ba suka penza. Vraiment eloko na nena lo baka yango wana pona lelo. En tout cas ba bonne soirée. Et la Chine, banama, maman autorité. À demain. Ciao, ciao. C'est ma fashion de notre officiel. Bye.